Vanda na direction à Gambela. Tout le monde beta lisolo. Badive azako kende combat. Bako bunda na tinel. Wana Vemao champion na PC Mbote. Baki na vie Michigan. Ba telemi na bango lokwa ba vie baki ba Bogar. Mais voilà tu ba chenette na bango ba oh bon. Yazaki na masque ne ya boulega ba vie ceci ba la bango ba chazer. Tu comprends te pa na fanfare na ye atindika ba vie. Ouais zaki bloqué benen. Bloqué atindiki ba vie. Tant atindiki ba vie oh via bi me pecho atindiki biso bo ndenge nini. Oh bino banani. Oh biso banani via tikela etante gauche na face. Oh yaka ko ina terrasse. Oh yo betinga likofi akidiba oni to bande la rapidité bimi na terrasse. Tant bimi na terrasse nzoka zo buna na champion. Na biso champion ya boxe Vemao maître na biso a beta et gauche droite perkit via kwea via zo kokotele mate makila banini siko biso siko to eneti na kwa bondo donc to komi na kwa bondo viende ni babeti Fafari segele Fafari sa moniteur après faut la continuer fanfare pour étant on est ramian biso population to bi tozonga vieux mon place aza moni non ba pecho wa memanga na liwa ngala moni makambo eza sous niveau na ngate ndevia bandaka mbango akei na nyanga repa puma tanga tuni vieux nakuta na batu mona direction on a zolo laisser pasuki zelo pasuki aza na masque azoko miye bate ba fungule be vieux machwa ke buka na mettre mawa kimaka Outa voyage balamoko ya balamoko sala moment aussi Joana orchestre comme Interpol et banon ndenge ni toke non conflit ezalaki et utelaki wa pipo na poto be bandeka na kata Kinshasa conflit wana utaki dia na poto kokoma na bango bakomaki na Kinshasa bazaki dia na ba problème pour vieux alingaka tika ni na mikili mais grand-père assuraki que non tokoma kin po tovandisa masolo tango bakomi en vieux komona ke ndenge basolo laki ezalaki bongo te nde via zwaki mokano na quelques musiciens ya anti-choc nde babanda pour répéter na hôtel La Rivière tout le monde a grand-père bosiana fallait qu'il vienne arrêter ba passeport ba utaki na ngomikili bon les autres mususu pe bazalaki na makambo ngo baboyaki mais vieux en tant que leader amonaki te nde na ultimi ki pe na kozonga na mikili pour moi ba moyen pe zalaki donc gaffe be zalaki bima eloko ni elikaka wana pa ko mama na signature au sa eloko bon pas na ngai net biso zaki ba membre ne zaki erreur grave pour passeport ezaki identité vieux ok c'est alaka neti loko moko boye ozo tenter chance po ba ok ba musicien belé balonga na bokese mais ba kenda pe wasala ya bango ndenge ya kanisa ki pe lelo sala mabongo te belé pe wasire touva na bango na poto mais vieta la siko lelo via tikala la bakinia wa donc biso pe ba membre tant to yoka ki ndenge wana ok c'est ça qui soupena na venir te nde kala ndenge zalaka catch na biso ekufi ndenge nini esengo zala nango lelo catch ekufi biso to bandi ko kota ba komba ya catch wana edingo azobunda lubwela zefi azobunda ndonda puma noir azobunda litanda jaguar azobunda toyekozwa police belge komba oyo etikala na nga souvenir ezalaka komba ya ndonda puma noir contre edingo moto na ngenge ezalaka na 20 mai puma noir azalaki neti natif na biso ya ngirengiri via tikala na banostalgie qui a comment raisonner ndenge bazalaka na babadishi mongombe na ye ba modoko tia franco fere na ye kilelo ndenge musique ekomeleza sous bongote donc eza sous bongote vie fo ba biloko mususu ayeba ke baza ba pire mais basungi viete na koloba pona ba e bazo diriger ville à Kinshasa ngugi azo pesa biso message moko te tikoloba azo kokangela biso na mato ya za ko yebisa biso ke ville en tout cas eza salité wana ngungi ye ayaka kolakisa bato ke bisika bozali eza malamu soko tali na ba pays nyonso eza propre okomona ngungi te akobota ma place ne akozala po asala nini. Merci beaucoup. Solo la vérité, Miguel Manapeso Bambote, vraiment passant à Moussiko Zaï, na Katia France. Kolo Ayeba, Kobatelo, vraiment. Merci encore, Nabachor, on tourne au Nyoto Bazorali Bakwa, Rolanda Bisso na Kati. Il y a Solo la vérité, vraiment. Merci encore, Nabato, Nyo, surtout au Bazaba partenaire, le Kola Koni Sarma Binga, le Kola Boss, Cisco, Kitengele, Michael Jackson, il y a tous les millionnaires, vraiment, Napeso Bambote, na Moussiko Zaï, na Katia Zambi. Moninga et Nina, vraiment. Merci encore, les millionnaires encore. Bato na konisa ozana ba millionnaire pour passer konisa yebi kosola Yannick ni a vraiment rembourse chérité abana changu kolo ayeba kozana na mosiko zai na kati Afrique d'ici na mboka messieurs Madeba vraiment kolo ayeba ko batela vraiment merci encore les sous na restaurant Afromit
chez Hervé Falanga Kolo ayeba koza na bino na bokasité ya Kolo na nzela ya solo la vérité lisolo ya baike ya mboka to vandi vraiment toujours ya kokabula vraiment savoir na biso ko sangisa nande ko na biso ba bengi lokola na professionnel ndombasi to yebi ke ya boire et à manger pe boza déjà il y a kosepela merci encore na Dodo Mazisa motema Valentino Mazisa na kata Bilbao Kolo ayeba ko batela toujours merci encore na les petits tando Warren motema ya Sephora Madalina vraiment na kati ya Rennes donc Kolo ayeba ko batela Doudou Tando na mosika ozali vraiment JPS Kolo a batela bino merci encore na ba partenaire encore au bazalaka toujours basungaka Konisar Mavinga vraiment molobeli ya peuple molobeli ya mboka le défenseur toujours ya bato nyo tout au baebi ko réfléchir merci encore na Dani Duvola Kofi Duvola donc na bokasité ya Kolo o esengeli ke bozo vraiment ta ya kolanda vraiment émission ya baike na chaîne ya munene o ebangisaka o egremasaka lokola solo la vérité a vraiment to robeta masolo nyo surtout otozanga kakala batu basoana na bango mais pana professionnel otozo benga ngamo na banga kayo abengi lokola neti ndomba si vraiment bangani to yebi ke ma ya boire ya manger batu borozala ko sepela pe mokolo ya mibale pe otozi pete ya koyamba mais na kati ya solo la vérité to kozana e réunion surtout o esengeli ke otobengi lokola neti ndomba si bangani merci encore toujours na bayeba sono to bazalaka bien na konisa lokola papa yo trésor bangu na peso bambote na mosiko zali linga mambula petit chiko pululu na peso bambote vraiment merci encore na Doudou ayoka vonvo ayoka pera kitala molobela bana fokobel merci encore na grand père Gauthier Muteba yebisa bla dinanda aya na eloko wana po parce que na rosenga kaka merci et ko sala biso toujours très bien merci encore na Eric Pira penalty valable Kolo ayeba kozana ogelo manganza et que ça la biso toujours très bien ba tout ça ba monique bo traiter bo teninga rigueur était l'homme à la cigare Konisar a mesana toujours na cigare le bana qui bien qui mbemba papa social yana qui masse les belges partout du nord on a fait sibino vraiment mbote na bokasité à Kolo comme attend vraiment que le mbatable mwana mobali ya solo vraiment fierité bana kasavubu na veni farage oya ko pesanga vraiment ya kokotelanga vraiment ndombasi na ndenge vraiment ezala vraiment toujours très bien bonjour ndombasi bangani bonjour Konistar boni ba santé ezali kitokos ndega bana kinba omona donc on est là vraiment merci encore ndombasi bangani toza na posa to beta oza masolo ya baike masolo ya baike to lingara tozonga vraiment na sima poto différencier na ba chaîne onyo to kilikili e pesaka toujours les meilleurs nango vraiment na pesi bambote belé pa cha masunda motema mire leka persi tumba prêtre na pesi bambote na musika ozali rizibu la firita bana matete et ko sala biso bien ndombasi bangani toko sola vraiment bana monde tie ba rolanda na nzela ya solo la vérité vraiment ya partenaire na biso loko andita bokasité ya Kolo nige nyema papa ngeli onga na benga kaye to mesana ko kabulaka na savoir ko banda uta Angola ti place o ya beti code mabele e fungami place nige nyema daga bandisa masolo to lo baga déjà to ke na makambu onyo to lo baga tango te okuta na ndombasi bangani azali vraiment mutu ozo bovandi bofungwe litoi boko comprendre pe boko bongisa pe makambe belé autre kende toza na histoire to beta lisolo oyo autre lo ba déjà que tango musu to zora pe temps ya kokuta net na Kofi Ali Baba te ya ko soa na ye mais oyo zali makambu oyo mona vraiment ko ruta oyo zala ki voyage nini ezali pe disque nini autre benda te ndombasi bangani oyo sengele kete Kofi Ali Baba o bazwata ya kokabona na grand-père Boziana et que dans ndenge nini po yo zalaka tuma na makambo bon ezalaka Kofi Ali Baba ba utaka voyage na grand-père Boziana po banda Kofi Ali Baba banda musique nae akendaka mikilité donc ezalaka premier voyage Kofi Ali Baba ba utaka voyage na Ben Boziana bongo kozonga na bango na kati ya Kisasa nde makambe komaka mwa yiki wana vie bazobenge na kombo ya suka na mwana Kofi Ali Baba wana Kofi Ali Baba suka na mwana bazobenge na kombo ya suka na mwana tanga utaki mikili yaki vie donc makamnyo ya ko kende kitoko nde vie yaki kozwa mokano po asala orchestre na o to bengaki Interpol oyo bazaki ko répéter na hôtel La Rivière bongo na coin ya Ngunza wana place nde makambo to akokutana na viende ezalaki nde wana place milulu ezalaka ya minene kabeli solo de kitango bokutana na milulu e komela yana no ndenge ni po ya ko mana grand-père ke ko makete orchestre na ebi ke ezala ba année 95 oyo ezalaki na batana bato sala disque oya tala mame maleke o babeti biloko wana bazalaki ba musicien oyo to bengi lokola neti bala pino
azalaki bato ebele ebele oyo bayaki yana donc na voyage yango eselaki na ndenge nini tolobaka nano kete parce que yo vraiment ozali vraiment ka oyebi vraiment histoire ya musique ya Congo oyo tokobetaka vraiment ke ntango ngai naye kopona yo seke naponi ma mutu moko matama paparazzi te na histoire ya musique ezalaki lolenge kani oyo ekoma bala moko kete obetela biso ke siège ekoma hôtel de la rivière oyo ezalaki juste na coin ya ngunza face ya bajote ngunza sikoa biso tolande komona déjà makambo wana ekomaki na ndenge nini ke ye na grand père bozi na kouta voyage mbala moko ya mbala moko asala moment siège wana orchestre ekoma Interpol ebana na ndenge nini tokende nano conflit ezalaki eutelaki wapi po na poto bie bandeka na kata Kinshasa conflit wana eutaki deya na poto kokoma na bango bakomaki na Kinshasa bazalaki deya na baproblème po vie alingaka tikala nini na mikili mais grand père asiraki eke non tokoma kine po tovandisa masolo ntango bakomi avie komona ke ndenge basololaki ezalaki bongo te nde via azwaki mokano na quelques musiciens ya anti-choc nde babanda korépéter na hôtel la rivière bongo ezalaka un certain vendredi si je ne trompe pas tomona grand père boziana aye na coin ya Kingabwa na tosa kopo ezalaka na nzete moko alidama monene wati lelo ezali na ngandali dame oyo tobengaka kala ndevia yaka wana tomoni ba mettre anti-choc ti toyekomona bakwake eti ekoti na tokenono malembe na ntango bazwaki déjà wana okotangela biso bamusicien oyo bakende kosala Interpol na Alibaba comme leader donc bazalaki bamusicien okositele biso bakombo ya bato oyo kofeli à l'époque wana namonaka Waburo namonaka Jani oyo azalaki kobeta na orchestre oyo ya bana masi na tambour le Valois bon namonaka bon moi misusu bakombe ko bossa na moi moke bato bayaki bon na bato bango o ba utena kata t-shirt mais siko bato babakisaki po bazwa ma staff basala okoza na souvenir ya bato bayaki na kati ya nini na so ozongisa mémoire sima kotanga bakomba bato o bayaki ko bakisa na kati ya milula mindule auto bengi lokola net Interpol bon batu mususu bayaki o paye moko Alibaba rekitaka po Alibaba déjà va dire mikili bazako répéter déjà na orchestre ka ndenge ezalaka po moni lelo bokesa quartier ezali souté kalezaki bokesa quartier ezali via koza na moi comme pépinière lelo ba pépinière ezali souté po batu nyonso bakomolinga abetaka na orchestre munene nde ba pépinière ekufi bokesa mikeza ki pena so na eza so na plaire tendeti lelo makambo wana eza souté donc alors toi ko koma na temps wana non rep ezako kende kitoko biso tuaki neti bana membre vie zako zala wana na masa na ngaki makola wazako tambla na babeki bana ngingi ba bien toyaka wana ko totala répétition vie toyeko sutuka certain vendredi toyoki non bozia hier wa bazanga bayaki wana te bato mususu badaki lokola neti ba misusu pona mangi à l'époque ba mise mususu ba otaki na ngamba big star o bayaki on nire bango pe bayaki lokola neti intégration na bango lokola bazanga bananyo mso bakisama wana na kati ya Interpol wana nigeza yeka batuka o bautaka poto bien na bato oyo babakisaka lisusu wana na kati ya Interpol oyo bautaka poto bazaka pende belete bazaka mwa ba tête oyo bazaka coopérer mingi na vie nde bayaka ko soutenir vie na idée na initiative na ye mais ba misusu wana nde via zwaka bango kaka na kini ne ndenge ba répétition bandaka wana ti toyeko koma ke via grand père Benz bozi na ye koyoka makambo donc les mêmes jours bayaki bien ezwaki moi temps ezwaki temps rep tokendaka kuna ti concert ezalaka te ba concert nanu pena bakomaki prêt ya ko sala sortie officielle te nde toyeko mona wana vie Alibaba zo roule na BMW série 5 ya pembe donc ezalaka danger donc ce qui tu es na rep wana ozomona pena ke via zo pema kitoko ndi toyeko moka ke non bozia ye non falaki ba retirer bango ba passeport nde komaka yiki bon to comprenaka pété ce que ezaka makamuni elekaka wana nde toyeko mona ke vie andimaka ko céder passeport nde shit ya makamuni ye mona kati toke na malembe no basi s'il te plaît shit wana toke ni mangu te potelo ba toke ni mamolo po parce que na ibiki était et à boire et à manger donc ezama na moto ya ndombasi to boyete donc itango ya yona ke ezalaki ya ko céder ke passeport ezalaki koma ke bango moko hier moko soki courage ke ya komitika ou soit grand père boziana bayaki na hôtel de la rivière ke bacha des ordres bien moko ko faire Alibaba ezalaki convexation po ezalaki po beteli biso lisono na lidame e banana ndenge nini kete bango bazo répéter po bakuta na ngandali dame ke au grand père boziana abane ko zela bango e banana ndenge ni poto ke non molo po
baïke nyon tout parce que on les sola baïke auto beta ma me ko comprendre biso ezalaki ke non bozi tango aye na lidame tango akomi wana nde atindi batu na ye bakomaki tina la rivière nde baye ko expliquer ali baba ke non grand-père azakuna nde ba conversation na tango esalami e ko pesa ke non falaki vie a retirer ba passeport o ba utaki na ngomikili bon les autres mususu pe bazalaki na makambo yango baboyaki mais vie en tant que leader à mon avis nde na utimi kilpe na kozonga na ngamikili pour moi ba moyen pe ezalaki donc ezalaki gaffe be ezalaki vraiment eloko ni elekaka wana pa ko mama na signature osa eloko bon pas na ngai neti biso laki ba membre ne ezalaki erreur grave pour passer pas ezalaki identité vie o esalaki ke vie azala na ba possibilité PM sous soki simbaki te akokozonga ne pe mikili ndenge pe baninga musu pe bazalaka na ye pe tango Interpol esimbi te bazonga na bango mikili mais vie siko amonaki ke non na ko pesa pe passeport yango esa na pe loko te gafi place via sala ki a moi donc shit ya vie bandela kandewa siko tanga zong sala siko passeport siko ba concert et continue kapa ya Kofi Ali Baba bien ezala non ndenge ni pe koma ikete tanga équipe azongi da passeport azongi si siko yo bozala ki siko continuité tango kozongi sa passeport n'est-ce que continuité siko ki lolenge kani tango atikeleki de na changement pa ya passeport kozongi sa passeport pas grand-père so continuité bino la wana ba membre ba staff bosuka ki ndenge ni siko na continuité ya orchestre mbala moko epesi moi désordre po tozaki surpris na koyoka po tango via bimaki libanda toyebaki eloko via bimi na mote nzoka via bimaki na passeport na ye donc kozonga na ye nde bato baye kozwa ke non oh vie acede passeport acede ngo pona nini nde place makambo nyonso ya vie ekoma ekobeba yango wana moi ba membre pe to komi ko décourager po yiwane ezaki neti prise de finition c'est bon monter soki lelo oyo ndenge na sali boye esimbi te nakozonga place na zaki na nga na mikili po fe na mikili asalaka mama na succès po yo yebi bumbu ngenge na poto baza ebele oyo bayebi vie po vie asali bambula ebele abeti miziki mais ezalaki chance oyo ya liboso ya bakende na poto nayebi te soki mpe na bosani te bakokende mpe na mwana zuze ngunza ya manglota donc siko tanga ezala na siko toomona ndesi ngai vraiment nazo se souvenir encore natala concert mo ezalaka anti-choc avec Iwenge. On a mon agité Kofi Ali Baba. Asala vraiment espoir naie. Oui, c'est ngele qui a convaincu Batoune, Bayembaga wana, et le cas vraiment très bien. Vraiment, au salon, on a passé à tel concert, on a sur na moni kino lelo na mona vraiment que c'est que ma vie. Na repensement mille raisons que via Gafa. Oui, c'est ngele qui était tant au salon orchestre pour dans la soubassement et déplacement. Ouais. Parce que tu auras déjà passeport et ali identité à moi. Tant que PC passeport. Mais d'autre part, Ndombasi bangani et puis kozala lokola neti ezalaki lokola envoûtement mo elekaka wana pamba te ke moto azwa eloko kaka mbala moko bazongisa nini ya pasi yango wana te ezalaki ya pasi po événement ndenge esalami ezalaki événement moko neti mystérieux mpona kondima vie po baye kozwa vie ya pied élevé vie asatandaki nango te ke ndenge ake na point na ye ke bakwaki wana ekokoya mais acomprendre te grand-père ayaka mpe moko te ayaka soki na bosa ye te akozala na ba 5 mètres donc oyo ye staff technique na ye ya bato bazalaka na ye nde bayaki baconvoque ali na comprenaka mpe ndenge makambo yango elekaka te via koti na kati afungoli mais godine moko azalaki nango ti via bimi ti toyokoyoka o non vie acede passeport bamisusu bayaki wana mpe baboyi na bango bamisha banani baboyaki na bango bamoni yango te nga na ye na nga na toyelaki répétition bango tu bazalaki wana na libaba bazorepete na ye wana bango tu bazalaka wana donc il y a pas siko tanga prabi passeport siko continuité tant bokena siko orchestre siko kinene orchestre suki malamu su te po ezaki neti espoir oyo ezalaki na vie ke non ndenge na osala eloko oyo soki lelo esimbi te na kozonga na nga mpe mikili orchestre ezalaka neti eloko moko boye ozotante chance po bamusicien ebele balongwa na orchestre mais bakenda mpe basala ya bango ndenge ye akanisaki mpe lelo esalama bongo te ebele mpe baseretrouva na bango na poto mais vie etala sikoyo lelo vie atikala na bakini awa donc biso pe bamembre ntango toyokaki ndenge wana orchestre ezalaki su mpena na avenir te nde makambo yango mpena ndenge esilela mpe donc ti lelo mpe donc mawa tro sikoyo ngai natalaka lelo soki namonaka ntango mosusu tolobaka te fortune ntango mosusu bato bando kosoutenir lokola Kofi Ali Baba kala oyo tokoki kosolola ezalaki soki azwi ata vocal mpo natali répétition wana mpo oyo asalaki la fois passé ngai nde nazwa ata ya kopartage yango mpe ekenda mpe partout malgré makambo fai tokutana na Kofi Ali Baba tosolola na ye mais oyo eza ntango mosusu ya koki kozala na baréserve mais yo eza moto oyo ozwaka mata ya kozala ndeti na Kofi Ali Baba toboyi te pourquoi nakoki koloba bongo mpo parce que esalaka nga mpasi ndombasi talent oyo lokola ndeti kete Kofi Ali Baba azala nango timbre
des vocales ou azalaka nango mais caché azalaka nango vraiment et kamusaka ngai mais siko soko vandi opesi micro okoyoka même na concert ou abe babeta na wenge okomona toujours que Koffi Alibaba ozomona kaka ke Adishi Mongo bazangaka te Adi Dakese azangaka te Chicho Tunani azangaka te bato wana ta ba changer mokili est-ce que bato wana tonto barakete bato bazala ko net comme staff ya musicien est-ce que bayoka lolaka te même que soyo montana vandi même atanga bakomona bango za ngate mais bango siko sincère wana ke ya kozongisela oyo esalaka mwa pasi oyo nga na monaka ndeti pa Koffi Alibaba ke yango wana oyo efandaka par exemple ato vandi lokola ndeti kete epai ya esika la musique à sa place ya bayela passer à Kassa la PC bambote la musique bazali papa na Samuela Kassa toujours ezalaka bien to boyite mais siko bato wana o so totali Koffi Alibaba même na ba concert o nga na tala rapé abeta rapé oui les caractères mais ba combat bato wana ezanga raté mais ezanga nini po yé si fait tuna na zanga raté Adi Dakese zanga raté Adishi Mongo zanga raté ba bato nyonso to wana siko ba tonton ba yo kara vraiment siko bino pe bozape bato oyo mwana bango oyo vana bango po parce que tous en histoire ya baïke auto beta siko sincère na bango pour Koffi Alibaba est-ce que vraiment moi récompense ces alaka ya batuna abunga bango te disons bon moni musique ezali kamba génération omoni bato ya zaki ko yemba n'époque wana baza suso lelo bazate c'est ça donc ozomona koyemba bango c'est bien bon mais ba comment ba perdre des enfants alors ba comment na engagement belé pour moni musique ezali kamba génération donc génération oyo via za ko beta musique wana ici eleki donc vieux il faut à comprendre que bato bazo bima lelo bazo ko beta pe makambo lelo na batu pe ya lelo Adi Dakese bazana bango na ba mikili Adishi Mongo bazana bango na mikili ba modoko jafango fero ya bwaka de tous les temps même jour abetana ma viva nazo lela modoko na ko benga lelo akoma kobenga bajamulu kanza yakapo bango nde bazomonana te tozala beloko wana ngana toboya te omoni mwa chemise mwa otobenga bato benga single mais sous-vêtement esalaka mwa bien mwa biloko wana mwa deo mwa parfum mwa pona Koffi Alibaba ayebaka te na bandana bato wana ntango nabwakaka bango pamba te basepelisa ngai mais oyo ezalaka bien ata yo ndombasi soki oyeke place Koffi Alibaba azobeta po atanga kombo nde ezalaka mpasi mais akopréféré atanga bakombo ya bato oyo abanda na bango déjà ça fait nuit de temps oyo ndenge abanda kobwakaka bango na continuité ya makambo oyo ndenge etendelaka vraiment ke ngai sikoyo so namoni vie esalaka nga mwa mpasi mais bongo siko bino bono za ba plus proche ya Koffi Alibaba lelo tozanga na biso na ye mais bino bozala vraiment na Koffi Alibaba ki ya makambo belé ki azo ringe na makambo belé todo tala na musika to mona mais bino botaki ba plus proche ya Koffi Alibaba siko biso passe ça la biso ki tant musu ki était sera vandi mais récompense ou tozo le bagete chemise et le Adi Dakese le côté chemise et ça fi fait tunani et le gomo te chemise et le baté parce que ngai tozala na Adishi Mongo o batebele bene Adishi Mongo bana bakanda Kinshasa nazala na ye na Turquie ayaki kotala kaka uniquement na tune vie nini basanga kini tuninga ndi basanga kini be vie otama ko kini tabite omoni ke doke eza makamuno c'est ça mais na kotala kaka Gabel Okolanza aya wana baki vraiment qui a passé yango wana siko tant vanda ma via tikala na ba nostalgie qui a comment raisonner ndenge bazala kana ba Adishi Mongo menae ba modoko ja franco fere nae oh kilelo ndenge musique comme les a sous bongoté donc les a sous bongoté vieux faux ba biloko mususu ayeba ke baza ba pirier mais basungi viete baza ba pirier to lo ba vérité ndenge lelo to ko la vérité basungi viete pour soki ba sunga vie que ce soit vie à cédara document mais force via za ngona mikili via ko zatilo na kinité via ko zatilo na kinité pongi ngire za pena sous sa musique congolais ngiri bon que c'est belé les cas ngiri lelo yo basala succès na mokili po bankumu bazalaka dia na mabela ngiri babimela na bagindi bankumu ebele babimela na ngiri balwambo babima wana bakwami babima wana ba defao babimela wana même king kesere mené avandaka na ngoto to na banimateur wana kutu donc ena nini ote to ya na biso na makambo na obeta ma monsieur le belé mais d'autre part to le barilo gonyo ote mais Koffi Alibaba mo ye mo za non négligent ba biloko belé a kombo na musique na biso mais soki oye kotali satan muso makambo te zo ata
ozwa ta ko répéter makambo belé et me rappelle un peu zonguluke vraiment merci encore nous une intervention première intervention na Ndomba Siba bangani nde tokena na makambo surtout vraiment et ko sala biso bien komona vraiment Dodo Maziza motema Valentino Maziza na pesi bino bambote na kati ya Bilbao boss papi Matalatala Martos Dakosha toujours que Kolo Aïba Kobate la famille Lutadila Mobimba Loko Anet na Clarisse de Canto Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Amigo Jen Lutadila Bana Mame Mili na pesi bino bambote na musika ke bozali merci encore na Richard Akunji Ariko Akunji 2-0 na pesi bino bambote belé na musika bozali na Autriche vraiment donc élément vite fait que Ndomba Sibanga ni to sali déjà intervention il y a Kofi Ali Baba tout le bara vraiment que Ndomba Sibanga ni ngala le bara mabe yo mozali vraiment donc iloko Anet benga ko philosophe o ngamona vandaka non benga ko vraiment philosophe donc ina ndenge otova na kati ya Kinshasa yo zayi vraiment ngabe ko tukin po parce que o mona makamunyo surtout na makambo to bengi loko andeti catch na biso kala kala ndenge zalaka catch na biso ekufi ndenge nini esengo za na ngo lelo catch ekufa regene da nini ndeti na catch na biso ndenge ekufela biso na kati ya Congo RDC na kati ya province Kinshasa regene za nango à part pona ba catcher tango biso zo kende combat catch ozo komona ke mutu azo s'entraîner fort po biso même na lupango nebiso toaki na grand catcher rantara bato akala bayebi o abimisa ba puma mais tango tozo kende combat catch okomona ke combat ezane lengi technique mais toye ko regretter na suka catch ba c'est basé na fétiche place nde eboma catch a mwana konista bakomi ko préférer bakende koluka o bango bakoluka babinisa batu babwaka batu na mabele bamisusu balongolisa batu bilamba bamisusu bamela batu michopo donc alors le spectacle wani komaki désolé batu basepelaki na bango nango te nde lelo yo kache chite ezoyebana te bakosala su nini po nyonso batu bazala kozela mpo na bango basi bamipesa ngo avant ok lelo kachi eza déjà libanda masano po sport pe na yeba raté à part foot na yebi so sport toko ke notala tozo kende vraiment pendant molo bengi man Ndomba singala bien bibliothèque tant bono ke ne bakati na ba 20 doki ba combani le ba spectacle nini oyo ba ndeko mona à l'époque po tozo sola masolo batu tuti basola mais oto ene lelo o eza masola ba yike ya kozongisa batu na outa na bango na le passé pour na ko servir bango na le présent pe na futur donc itango yo ba ne kota bakati nini oyo kota na moko oyo mona pona ko détailler pona ko talisa ba yike o alelo pa ba comprendre que ndenge ni ba yokuta kachi ekufa elengi ni ono mona kachi kala o ba komba oyo kote tikala comme souvenir pona ko transmettre na message na ba cher internet nyoto ba na biso na ndenge so la vérité biso to bandi ko kota ba komba ya kachi bwana edingo azobunda lubwela zefi azobunda ndonda puma noir azobunda litanda jaguar azobunda tu kozwa police belge combat oyo etikala na nga souvenir ezalaka combat ya ndonda puma noir contre edingwe moto na ngenge ezalaka na 20 mai place oyo edingwe azwaka ndonda puma noir titre donc oyo etikala na biso nostalgie bana ngenge po puma noir azalaki neti natif na biso ya ngirengiri donc azalaki catcher moko nayebi te soko ko maîtriser ndenge nini po ba vie ba no travailler dur mais edingwe moto na ngenga attaque champion et les gars on ndenge ni combat wana ezaki na ba scénario belé limbo yela ba yike na ba scénario belé Cap di ba yebi tango poma ko ya ka o Cap di balinga kota na ring edingwe agangela via seketouva na makala vie kutalinga lisolo wana te donc ezaka na ba scénario belé ko edingwe le tout puissant la locomotive donc ezaka dégâts donc makambo biso to moni na bomwana yango wana donc zo ya combat do to zonga ba 3 heures sécurité na mboka makambo kanga mutu ezalaki te donc ba combat na lelo bunda misu te po edingwe kutu wato kende malema dai combat wana beti souhaita ce combat ni po parce que ngala bengi vraiment moment to ta bema awa konisa ko pona mutu moko te o azana makambo tango na benga magete o yazali o ngana zo lo bato nyonso batala nga vraiment o bazalo ko neti bato basepelaka na konisa kolo ba fanatique c'est trop dire bato basepelaka na konisa o na do benga mabete Ndomba Sibangani donc tozana e awa na ba premier épisode tito ke naye to rolie manda munda buya dali nzoko à part combat ya ndona puma na edingwe combat so ya nini tu o mona susu o esepelisa o mona vraiment gete o ezama combat o etikala comme souvenir bon to kutana na penda su koma mo wana se wana to va na njili mais komona ba yo sala tirage au sort ya ba commune par commune mais komona
na Kimbantseke baponi Kanza X6 bongo na Njili baponaka Edi Kodia bon comment na Kanza na komona Edi Kodia en tout cas il n'y a pas match mais Edi Kodia sira biso bana beta lisolo ba yike ba comprendre lelo vie wana zo kwea alors biso toyaka malgré tozo banga mais muto akobunda lobi boye ebele venez nombreux bokomona nini koleka lelo alors toyaka komba ne bandela komba via lingaki neti ala kisaba biloko na mema cha Edi Kodia neta difficulté mais suka lango via zwaka mbata mukomboso mbata mukomboso na via zwaka liboso ya libumu via libumu elinge panzana ya mibale tanga zongo na fesi via seda habita tangati na 10 mema eti Njili makolo donc ezaka komba moko na ngezaka historique komona muta mukende ngwana abuna na muta munene ndengwana ma maître ya difficulté tina suka donc ba kombo nga etikala na mémoire na nga ya ngwana ba kombo nga na mona ya danger na kombo na kotala ya vie na nga ya Peter Bota oyo Bikodi babundaka na tout va changer alors toyaka wana biso sikoyo ngam na memela vie Peter Bota saki na mutu na nga do makola mokuyo que je sali na memela ke saki toye to komia na bazo mo episode de ba féticheur na episode bité biso souci na episode to zaka no to di ring nde to kotaka no to di ring via sire biso ke non combat le leza danger to koma na ngonga na ngwe ko kati via ka côté na vexe via ko bundana na ndi vie bazaki ye na mutu mokwabu combat de côté kuna motoli ngona kotakoli bazaki batu mo balataka bato kala baebi bango balataka ba tenia bambila bakata makolo bani makolo ngulu basinga rouge on a biso bango soki baye donc baye ko panza mais vieux père biso lelo peza lelo mais biso komba wana vieux Peter Bota la kisanga ke petit na travaillaka via maîtriser bango na niveau moko extraordinaire po ezaki na combat lycée ko to akozela entre Selemani na Edingwe nde ilaka dernier combat ya soirée wana Selemani ne Dingwe Peter na tokena na Peter moto ya côté ya Peter ayeko combat ya okatana na désordre po ezaki quand batiaki bato ya désordre ya Bikodi contre bato ya désordre ya tout va changer alors tango combat ne bunda maki et pesaka maman na désordre combat ko katana donc bitumbe be toujours na 20 mai na 20 mai place makamyo so ezalaki po 20 mai ezalaki donc eza stade moko historique le long martyr et salami mais ban plaire obiso mo na 20 mai na on a salami na martyr donc combat na tango e ko sila bakati combat na muta gagner yebanité po babambani bakiti batu bazoki donc comme sukela esuka na désordre à part wana na suka na ngo suko to écouter la dernière combat ya soirée ezalaki entre Selemani moja oya utaka kolongwe pa Edingwe po abunda na maître na ye nde ezalaki combat o biso to akozela nde kombe bandaki Selemani moja sali nyonso akoya kosala mais suka nango kabwa eko trahir Selemani na trahirake comment trahiré comment Edingwe akweyaki KO côté Edingwe bazaki na posa ba luka ba tsaki financement nje nde kabo azalaki na tout va changer ti azalaki na Bikodi nde ya ndimaka makambo wana pona ko trahir Selemani moja alakisi ndenge nini bakola musedingwe pona Edingo abalukela Selemani posa amonaki Selemani soka bimi champion du Congo et pas na yeza neti ya perdre pour kabo azaki parmi ba grand catcheur o azaki koni Selemani pas azaki parmi ba grand catcheur o azaki koni mais bango nyoso bazaki na Bikodi nde Selemani kabo esalaki mwa zuwa nde amonaki ke a trahi Selemani pour Selemani a perdu des titres Edingo atikala na titre na ti kabo asali cérémonie moko bakake beta ba moto ebima ba ya sami bikekonu azako tambula nango ebima nde makambo eko ya misiki to comprendre te ya Edi alamuki na kolamuka ya Edi wana ali ayiko beta Selemani coup de tête Selemani akoyi ka Edingo azui trophée na kena trophée na matete ningani po Edingo champion du monde Edingo moto na ngenge mais Selemani ngana zwa temps ya komona na Selemani Tonton Skol. Maman na bogar on dit mateke kache. Ina bakamoni tout pour la bango je crois. Basala marche mo benaye bango to kutana bango juste na vini ngiringir côté école. O bazala wana bazala bakache rebele mais so batu batala ma Selemani ozomona kete kache de elongyo e osali na kati Jacob akachi vraiment to lo baga elo nini e compliqué kete batebele ba yike o ba ele lo ba mona sous Selemani te. Bon, ko perdre combat wana combat ni na banje belé. Donc vieux temps a perdu combat wana ça perdu ki bo moina. Ça a bo moina nje. A tchaki bo moina nje. Poko bunane Dingwe na éviter soko lieni nyolali wapi. Moto na ngenge.
na mabele na ye edingwe fanfare bandi papa mais 20 mes à bouger 20 mes à bouger azaki catcher les plus populaires hein nde après wana makambo ekomaki ebele via ekobela tindenge memi vie bisika o nzamba kenda kopebisa na ouais nzamba pebisa ye na kimia selemani moja siko na lobi sikoyo kebi to bulaka parce que était pour moi zaki pena belève na ye kili mais tant yo beti déjà que était catcher zaki pana bino zaki kombo na nani po zaki mettre pour moi kombo na zaki antara bazaki na mowara mais oyo azaki catcher o abunda na kele eza antara wana vanda ke pana biso na movenda 40 donc siko ta bosala makambo siko pour moi ne azaki mayele wana après avoir yandona mwana nyangara do pesi bana ngenge na satumbote ba popole mola na musika ke bozali ba toto kembule na kati ya Londres na pesi bambote pa ya l'histoire kembilo pe trésor lokombe kembilo na pesi bino ke bambote na musika ke bozali siko tango ke ya uti epai ya maître neda ipana antara aeko sala siko yo ye a format ki banani à l'époque format ki ba kache rebelle pour moi former badive pour moi former nani comme musuku tezo ki manga pour ça fait longtemps former qui pena ba kache rebelle bon bloquer a former ba manœuvrer ba kapidiba bango ba bimaki na et pas ya ndonda puma noir nde bango bazaki ko travailler na puma tango bakomi ko travailler na puma nde to akuta na événement du ciel quelque non to vanda na direction ya Gambela to moni beta lisolo badive azako kende combat bakobunda na tunnel wana Vemao champion na pesi mbote baki na vie Michigan batelemi na bango lokwa ba vie baki ba Bogart mais voilà tu vas chaînette na bango ba oh bon yazaki na masque ne ya bulega ba vie ceci ba bango ba chazer to comprendre te na fanfare na ye atindika ba vie ouais zaki bloqué bena bloqué atindiki ba vie tant atindiki ba vie oh via bi me pecho atindiki biso bo ndenge nini oh bino banani biso banani via tikela etante gauche na face yaka kwei na terrasse yo betinga likofi kidiba oni to bandela rapidité bimi na terrasse tanga bimi na terrasse nzoka zo buna na champion na biso champion ya boxe Vemao maître na biso a beta e gauche droite perkit via kwea via zo kokotele mate makila banini siko biso siko to eneti na kwa bondo donc to komi na kwa bondo viende ni babeti Fafaris egele Fafaris a moniteur après il faut continuer fanfare après dans on est ramian biso population to vi tozonga vieux mon place aza moni non ba pecho wa memanga na liwa ngala moni makambo eza sous niveau na ngate ndevia bandaka mbangu akei na nyanga repa puma tanga tuni vieux nakuta na batu mona direction on a zolo laisser pasuki zelo pasuki aza na masque azoko miye bate ba fungule be vieux machwa ke buka na mettre mawa kimaka puma bima yo kuta na banyama mabe puma yo yebi batu wana te ndenge ni ndimi obunda na bango oyebi bango to bundi na bango ndenge nini na mona bango ba jazer na mona eka batu mo batelemi na bango ba bijou ba nini nzoka batu mo mabe ndebe komaki ke baluka ba vie bakimaka ti ba braza makambe belebele ti suka nango pour moi lokola yebaki vie po bazaka pe na vie na loka lokole ya mavuela mawa zalaka pour moi pe zalaka tant que ba mettre kala bazako sa sécurité nde place pour moi yebi mao ya mwana bi me yo kokutana na zone rouge wana zone ba mao ba modero ba mettre gym donc eza zone moko mabe donc vraiment zone mabe wana vraiment toto kende poto bima déjà na kata baba na bango nomba tisiko souvenir nini tango yo lobeke te okomaki na njili eloko nini trouver na kata njili pona souvenir nini oyo monake événement nini omo edinga salaka na njili tozalaka na maître moko bana njili bakoyeba ezaka maître carré donc ye asalaka club le fait que c'est rotité mon firita bana ko benga ngo mukombo brother mavinga motema ya na club mukombo so wana biso siko to akana ba Brino o ba akomaka kache o ba robenga koko nazo po parlement ba no sa malemba koko ne so no benge bilino na ndenge na bango moko ya bangala siko shibango ba sala malemba to betaka na masa ba carte là un certain jour avant d'aboya
ndenge nini biso tu twaka na njili toa ba maître mais maître kareka emo mtadamaka la lara nini wadam lara parking ya njili wana mobimba na Saint Thérèse maître kare mutaliaka nde elima maba baki ngape lelo fona koma parmi ba maître oyo na banozwa mboko ndelima mabe la décision bien que na ici ko préparer pour le resala makamunzo ndeka bia telemika mbala moko wana ya sa préparer ki sa bundi ba combat ya kachi ba direct ba télévision azaki sou Bruno biso to ebité wana ba baptiser na kombo ya elima mabe ko yepa monaki ka ko aza capable pe falia ka mbongo pe ya mabele na ye nde se posaka yaka na parking azwaka ba mbongo nyonso yo batu bazaki ko sala nde maître kareta ngoki lisolo na moni ye petit Bruno asali makambo wana ndenge ni bon nga fona koma na yeba makambo ezoleka kuna tanga komi kuna Bruno kakimaka te Bruno avandi po ayebaki makambo oyo azosala biso tomoni maître aye bo makambo ekomi ndenge ni nde maître kara yaka na baloyenge nde place Bruno abetaka ye bambonzu na ye wana maître kara koya kao njili bouger ya kosakana te elima mabe pa moni ngambo amemi gravité nango eleki munene bamikumbusu batomboki babandi kotambola partout baluka ye nde elima mabe akendaka bika biso toyebaka te soki elima mabe ne dingwe baza bandeko bango na bango bate kolo moko ndakenda koluka grand maître na ye edingwa binde na abena meminga mona njili en tout cas vie yo fozongisanga na mabele place na mona ke dingwa aza danger yango wana tovanda na njili tomona edingwa ye na Renault 4 oya kwasa ya pembe edingwa akita na Saint Thérèse place bazoluka Bruno abeti tenir ba magistrat elima mabalati mtambala rouge batwa Bruno yeyo tozala koluka yeyo aye bakeiti epa ba Bruno bakomi kuna bapese dingwe malemba memi malemba bazongi na Bruno te na Saint Thérèse bapesani bambote edingwa mati akei na ye Bruno pa zongi na lupango histoire pesi la raté esili Bruno pe akomi pe parmi batu oyo bakomi pe ko bénéficier na parking à Saint Thérèse. Merci bakomi ko bénéficier vraiment na parking ya Saint Thérèse vraiment bayike o noto vraiment bitolobi vraiment kete et pas ya ndomasi toza na posa polémique te et pas ya ndomasi toza na posa ba problème te parce que o azali vraiment lokola vraiment o torolo ba vraiment o nga kombo koni sara na benga kaye vraiment philosophe o vraiment ndomasi place vraiment to barame kete cerveau fait lia a ezama pour pas chasser. Ya cerveau merci encore na bayi kenyo tout bazui ta vraiment ya konanda koni sara na kati ya solo la vérité mi gagner ma webi kete koni sara to solo déjà makambo déjà à l'époque o ya kozali boso ayeba ko salisa moninga papa ngeli na mandenge masotu et que ne la vraiment boss papi matalata vraiment koni sara ava toujours na yo Hervé Falanga restaurant Afromix oh nous ça reliera kuna vraiment ba bon appétit na bino vraiment merci encore na ambassadeur Raymond Singa na Mosika Bozali merci encore na Pascal Yombe na Mosika Bozali merci encore na genanga bibora bikutu doki na pesio bambote chama sunda le leader motema ya Mireille Leka vraiment tozozonga na masolo toujours ya kala poto expliquer ka baiki na lo bagalo on ndo basi série et pompa o ezalaki que chaque 16h bien chaque 17h que avant autre baratanga kolala petango to kanisa maye to kosala lobby tango pompa o ezalaki donc service wana ngungi azalelo na o to zalaki na tango ya pompa donc différence ni ozomona série et pompa e bane koleka na lelo to mona ngo soute kozala na tango ya kala o ya tango mobutu na kino lelo o message ni na retransmettre na ba cher internet ni to bazali bakoko na biso na nzela ya solo la vérité. Nakoloba pona bae bazo diriger ville à Kinshasa. Ngugi azo pesa biso message moko te. Tikoloba azo akokangela biso na matoyi azo koyebisa biso ke ville en tout cas eza salité. Wana ngungi. Ye ayaka kolakisa batu ke bisika bozali eza malamu te. Po moni mobutu. Autant yo moni ke ngungi ayo kocha makeli yo kosomba nino insecticide. Osani wana eza solution te. Eza solution mon côté donc tozo somba ngo kaka poto pesa batu mbongo balia na bango po ngungi ya kompe mayele lokola nazo ko pesa bino message que bon comprendre que bisika bozo fanda eza salité bolingi te ngape na wano déranger bino chaque soir ti bino boko comprendre que place au biso tozo fanda eza peto chaque 17 to mo causer na ye fois ya ko tshaka biso makelele ti place boko lala bola mukanga na ye place o nyoso eza malamu te eza salité ndetina ya ngungi ya mwana po soki na yebisi bino boyebisanga ngungi musala nini na mokili
ya ya ko like sabatu ke bisika bovandi eza malamu te soko tali na ba pays nyonso eza propre okomona ngungi te akobota ma place ne akozala po asala nini donc na lingolo bakaka ke na bato bazo diriger ba sala effort au lieu de ko kabula mustike baluka solution ba boma ngungi po moyen ya ko boma ezali po tango mobutu baza ko boma ye et pompe bazo tambola na yebite soki bato yo bazo diriger lelo bazala kato ba ya koya soki bazala ki ba yebi ke pompe eza mazuta pamba to benga ngwe pompa to ki bana mikie ko tambola azobwaka milinga partout musika azokufa ba yiki ya mboka tango bavandi bazana tina ba mibeta ka mbata te lokola tozana compétition ye nanya ko boma bangunge bele ndenge to komeli lelo donc eza pena malamu te donc bozwa pena mayele boluka solution certes tozo mona on dirait bazana ba message mo mais biso to ko limbola yango te biso bat message nyonso oyo nzamba asali nzinza na message azolakisa bino awa yo ozwaki biloko asali te soit tobomaki mutu ozwi okebwaki quelque part okundi ye nano apoli tokomona nzinzi te soki lelo akomi kopola okomona nzinzi abando ya kotelema wana azo ya kotelema place oyo banzinzi batelemaka mpona nini ti okomona mbwa ye abengani nzinzi abandi kotimola nde boye komona makambo ebatamaki verité ebimi soki otiaki ye na lupango kasi okimi lupango ti ba message wana fo leto oyebaka ke non nyama na nyama za na musala na ye asalaka soki yo otie na wenze eloko moko epola omona nzinza ye kolakisa bato bosomba te aza eloko ebeba akoye ebele bobikoye na bino eza biloko ebeba bobwaka yango mais yo kocomprendre te lokola batie moins cher yo ozokobenda yango nokende kolesa bato lobi bato mabumu ezokoleka bokoselisa ta makambo donc satana rokota makambo na biso te boto basi to bongisa bisika tozali to mona ke sata za eloko te parce que c'est malade et bokangi sata so c'est ça tomba saline vraiment que to bongisa vraiment o ezali vraiment tant to lo baiki da to bandaki mission a to kutani vraiment nando basi bangani eza et à boire na manger donc o to repesa et le cognon tout te le to lo balelo ndo basi ba problème comme belé ouais ba problème to kutana na Kinshasa ozomona lupango ezali na 3e âge fallait ce qui boyokanité bino mo boyokana to za conclusion siko bazuzi o to bengi lokola ba avocat rapport na bango na ba problème to kutana ngo apport na bango omona ngo ezali nini na makambo ba comme la biso na kati ya ville ya Kinshasa ba makambo ezokoma na ville ya Kinshasa ngo pe komelaka mwana nzambe komena mwana nzambe na ndenge ni limbo mwana nzambe tango yaki na mokili ayaki koteya message na ye tolingana toyokana pe tosalisana alors mutu na mutu akapitaki message wana ndenge na ye ndenge pe lelo baeglise na eglise ezoteya makambo na ndenge oyo ye azwila message na ye biso mpe moye tokota pena makambo na bango eza te mais toye komona nini ntango jésus bakangaka ye jésus amoni te bomena nse bayanga te makambo nyonso ezongindu ezali ngai bato baye kojuge ponke non fo tomema ye pa bazuzi bakata likambo bayeba makambo oyo asali soki asali mabe bakondane nde bakendaki kozwa Jésus na Barabas mais bazuzi basala likambo ya somo ti lelo yango tozomona makambo nyonso epa bazuzi ezokende yiki mpo batrahira mwana nzambe baponi mutu aza koboma bato bazwi mutu asali ne mabomi ne mutu te balivre ye nde lelo ozomona makambo ya bazuzi yango ezokoderange Congo po mutu aza na raison bakomisi ye na tort po aza na lomeya te mosolo oyo nde yango ya mbale Congo pe bapesi bato ya babuzoba bavaler mpona mosolo bato ya mayele lokola aza kaka na bapapie na babiki ezaka mpe mbongo te moye bapese mpe bavaler na ye eza te yango ozomona bana bakobeba baparent trahison et outa déjà donc na jugement ya Yesu Masia place bazuzi bakafaki déjà vérité kozala sute na mokili bakolinga soki bino mibale bamoni bokomi na batante moko neti bokende koyokana ale bazuzi oyo bayaki na camp oyo bake kosangana na bazuzi ya camp oyo baluki compromis moko entre bango pendant baya koconvaincre yo mpo okweya na makambo wana mpo bango babénéficie mbongo. Donc, bango bazo travailler pour na batouté, mais bazo travailler pour na le meilleur. Vraiment, merci beaucoup. Bango bazo travailler pour na batouté, bako travailler pour na le meilleur. Vraiment, merci encore na bateau nyo tout bazo zwa. Tan ya koyo kabiso lokola neti badodo maziza, motema Valentino maziza na Bilbao kolo. Aye bako batela vraiment Daniel Nguvula na pesio bambote na mosiko zali na Toronto Kofi Nguvula. Bon ça la toujours bien na Alino Cabo Verde vraiment papa yo trésor bango.
Bessino Bilele na pesi bambote ke na mosika ke bozali. Merci encore Petit Jembo ke na pesi bino bambote na mosika bozali na présenter ba mes condoléances na ngai ke angolais a tombé vraiment ndeko na biso vraiment Freddy 15 a outi kotika biso depuis avant-hier vraiment ke na batu et tikala batu vraiment merci encore na roi Bilamba na mosika bozali ke toujours kolo ayeba koza na bino vraiment fatu diengi vraiment kolo ayeba ko batela bino na mosika bozali vraiment ndomba si to komi na biso déjà vraiment ko chité vraiment ndenge mboka na biso ezali ko kendela vraiment na ndenge makambo ebele ko kende vraiment regret na ezali nini pe implice na mboka na biso ke biso to sepela ko mona makambo ono surtout Désiré Mobutu makambo akolisa biso na ndenge makambo kende vraiment na makambo zo komona o ezali pe ko kamusa pe o ezali pe ozomona kete inteta ke pe victoire moko be eri ko zala pe tant ensuite Congo pe eribima na kata salité donc regret na yo ezali na ndenge ni na message ya bayike nyonso tout o bazali kotana na biso ba retenir quelque chose na nzela ya ndombasi bangani donc toujours regret na ngai ezali makasi pona mboka po soko tali Congo ozomona ngo ndike za nzungu siko nzungu ngo eza na biloko na kati mais nzungu ngo ekomi lokola mutu nyonso ya Afrique ndike fa ya kolia na kati ya nzungu ya Congo eloko regret nga na zo regretter pona mboka na biso ya ngwana nzungu moko eza na bilei kitoko mais bilei wana ba nyonso baluli yango po biso bayike ya Congo tozoyeba ndeni toko protéger Congo na biso te donc ekomi nzungu à la portée de tout le monde oya koya na force na ye akangi mwa ndambo misuni na ye akenango biso ba congolais toza kotalo ndike tozomona te donc na yebite soki nzambe o asala likolo na se apesa biso makasi nzungu na biso wana to batela yango penza malamu po nzungu wana ikoki kolesa mokili mobimba mais à condition que batu bayike pe ya mboka baliaka pe malamu okomona nzungu yango eza kolesa batu ya bamboka mosusu kitoko biso moko bakolo nzungu tokolala nzala bana bakotambula na banzela lelo tokomi soki na 25% batu bazokolala libanda on dirait l'état zali comme si l'état zate donc toujours comprendre sous ce côté ville qui c'est comme na batu ebele bo sauter comme partout makambo comme ebele donc à l'intérieur la province par rapport lelo to comme vraiment embouteillage comme na province de Kinshasa car les ala qui te mais lelo nazo ebate ko bota mingi déjà problème ni to comme na étouffement na kata province de Kinshasa au moni ville Kinshasa ezala ki o bazo ko benga Léopoldville tito koma na tango Mobutu ezalaki na sécurité hein yo koko uta province to yeka Kisaso komo vanda na yo à l'occasion de rien sécurité ezalaki au monde chef à quartier ye papa na moni mupaya moko yawa bon mupaya o mne mikolo boni yawa papa za mo mikolo 10 ben non pour les kana ba barrière wani ezaki mécanisme mobimba o ezobangisa mutu même bito to fachi kuna tuye cheke na o yano Kisasa etengana ke kuna te bakanga batu mais lelo Kisasa ekomi poubelle batu nyonso bazoya bazoko vanda na ba oya malamu na oya mabe to sangani bakomi kobwaka na batu ba maladi bondo ke komi à la portée de tout le monde mutema mabe ekoti makasi bonne année o batu ba fetaka ekufa soki to komi fin de l'année batu ba préféré batu nyonso bakekola na bango na église comme si mukili ekufa lobby donc makambo ekomi ebele ya mabe pona nini sécurité ya esengaka sécurité esengaka ozana mikanda moko valable oyo kovanda pe bakolinga bayeba oye kosala nini pe oye kotanga to oye nini oyeli nini au juste mais lelo ville Kinshasa komi mutasombi moto alonge place ya zalaki ayena ya komi na ewana lobi bomone ne station akomi kolala na ewana ekomi nango neti vie moko normal bakonzi pe baza komona ke batu bazola libanda bakomo comme ebele bakoleka likola ba jeep na bango bakomona ngo eza normal yango nde to komi na sécurité na ville Kinshasa. Merci beaucoup et sécurité na kati ya ville Kinshasa ndeko ndomba c'est vraiment autour le bakete ano le vraiment qui cerveau et ça la vraiment na hebi ke bateau nyo tout boko découvrir vraiment ndomba c'est to kolia ndomba si ndambu tozonga na ndomba si place to utaki na place to zo kendela vraiment na hebi ke bateau nyo tout ba hebi ke to rolanda vraiment ndomba si banga na kati ya solo la vérité a eza makambo ke ya pole na makambo nyo surtout vraiment to lo bagelo ko mo ke te ndomba si
ozali mutonga na benga kayo lokola philosophe sikoyo oyo tango yo mona sikoyo kete sikoyo tango beti eloko ya mutuya mboka ebongisaka bato bien bato babongisaka mboka ko différencier eloko po balobaka ite mboka ekobonga te est ce que mboka ebongisaka bato bien bato babongisaka to mekano ko limba nano ba yike nyoto bazwa ta ko na biso na nzela ya mboka moko te ebongisa bato ba yike nde ya mboka bakobongisa mboka exemple na pesa ba pesi yo lupango oyi kokuta lupango ndako ezo otanga po somba tolo changer yo fozela mboka ekosala nini mboka ekobongisa bato te bato nde bakobongisa bakopesa mboka forme mais loko ezoboma kongo eza mauvaise foi okomona mutu bapesaki ye musala pona bato wana bazala malamu ye abandi kosala musala pona ye moko pe abandi kolanda bato wana bakomi lokola bakomi na ye problème okomona mutabimi ministre batie bafufu nzoka azosala pona population azosala pona ye te po mbongo bazofuta eza mbongo ba taxe biso na bino tozo kokangisa po bafuta ye mais bazo kosala ngo te alors yango zomona mboke komi na ba désordre ebele batu respect za lisusu te soda linga suko salue bembete po akoma na ekanda ndenge toyokutomona wa tangu tozoko ya soda na soda bakutani ezoyebana te nani chef nani likili batu nyonso bakomi na bango ko vivre neti toza na kati ya jungle moko boye or biso tebaki ya eza place ya discipline donc jamais soda kala soka moni bembe botosi po yepa kola akusuka kaka na eloko wana mais lelo makambo nyonso eza te ozokomona mboka donc soko tali yango unireza su na forme te mais to zala neliki yake bao bazwi batala pena place bazwi laki batala na ndenge tozokende na sike kopesa bango makanisi po bayike ya mboka pour le moment baza pena malamu te. Merci beaucoup baike vraiment ya mboka baza vraiment malamu te na yebi ke to komi na biso vraiment ke na suka pona kopesa vraiment message ya suka pona ndombasi na ndenge po leki na kati ya solo la vérité vraiment un message na moi quelque dédicace ya baike nyoto bazala na bien pe o balingaka pona ko s'adresser na bango na ba dédicace vraiment et ko sala biso bien professionnel on a bien vraiment donc comme lokola philosophe vraiment kolekane vraiment et c'est pelisi vraiment lokola neti Philippine Makaya vraiment qui tient maman na Alexia Mabasa Rofi Mabasa vraiment kolo ayeba kozala na ona mosika ke bozali vraiment et ko sala biso bien far aussi vraiment Aïssatou na mosika ozali maman na no Noëlla de Kikolo ayeba kozala na vraiment ba vacances na malamu na mosika ke oya zali vraiment ndomba si message na vraiment ya suka na quelque dédicace na bateau nyo tout bazara na bien vraiment bayeba kete oleki na kati ya solo la vérité na ndenge makamuno tout et kendelaka message na nga ya suka po eza pe ya suka te po be monsieur eze belé donc eza kaka ke na koyebisa bana mboka ke non ndenge tozali ya makambo eze belé ya kolobela mais lelo tosali na no première partie po toza na mingi ya koloba mais ezokotande mutu eza mwa moke na koloba boye na sili kopesa baye oyo pe tofandaka na bango mpo nazalaka pe fondateur ya moko ya mutualité ekangaka ngingi vraiment tokokena mosika tokokena tango na musika regret na otongo bayekete Asani zande komi Asani yo muto yebi Asani bien vraiment eloko sala ngape moi beaucoup de regrets vraiment na makambo to leka na mikolo to wana na sema awa Asani boy yo yebana na sai no ndeni ngana yebana ngana mesi Asani pona zaka na mutualité na ngaba nyuso ngingi bayebi kombo na ngeza ki Merod alors to ari chaque dimanche to tobeta match il faut na louer ba fanfare pour biso pe toza bato liboso na kati ya ngiringi ko to yaki na innovation ya sika tango tokobeta match faut batu balia tokutaka ba vie babetaka ba match na bango mais babetaka match te que so match silika masanga biso to bi non biso faut to changer système ce qui match ke beta ma faut batu balia fanfare zo beta donc ezaka pena ambiance kitoko nde to akozwa relation na masa moko bo marché ayo exception ki te to na mutualité moko ba libanais faut to beta na bango match quoi biso moto a mutualité voilà ba no sani à l'époque bango ba asani ngana yebi en tant que pâtissier eza makambo nganzolo beza vérité pour bobaki to sur la vérité ngana yebi bango po mkoto betaka na bango match ezaka na Ista bakabana ngingi nyonso bazaka kuna bakabulaka bango ba gâteau na kati ya Ista bazaki kolia place ngana yebi asani na bango bazaka kosala ni wana po azaki présent vita Youssouf bango ne munayaka na bango na bondo na za batu mutali boso na yaka na mindele oya ba libanais na terra bondo to beta na bango match équipe muma mindele ngam na yaka na bango ngande munaki fondateur Merod naki penga mote naki na muninga na ngengambe
président nanga azaki non donateur na biso azaki Pascal Morabito président nanga azaki non Temo tozaki na ba Kikeri tozaki na ba Lipela tozalaki na ba Ridge tant que sec tozalaki na ba Duguay tozalaki na ba Babalou tozalaki président d'honneur ezalaki Pascal Morabito na Pascal Yombe na pesi mbote na yebi ke to solale mikolo ye moka yebi non Temo président nanga na pesi mbote fondé yeyo fondé azali fondé akufate nde koni sara ye kolamusa fondé na masolo ya mboka pe na masolo ya vie nde tozo solo la lelo na pesi Beti Mulanga mbote na pesi Beti Mulanga mbote na yebi ke mutu na oyeyo Ludovic Itumba mama leki ya Blanchard Bols Makubungu oyebi ndenge tozaka tobeta ba carte à l'art na kingabwa toyebaki mwasi kitoko FIFA po bato ebele bayebi histoire ngingiri te ngane naza bien placé à opesa bino malako pe makambo nini elekaka na ngingiri des années naza nango mais lelo koni star kati mwa parti po tolobela oyo tolobeli lelo nalingi te botela nga ba rigueur naza mutu place pe fa ezalaki nayebi ke tokobongisa mikolo koya nde napesi bayike yanga nyonso mbote napesi Cœur de Lion les grands artistes na pesi mbote na musika na pesi maître nanga sorti wana tango na sai kermesse wana batu nanga sécurité ba maître Saddam ba Johnny Lito na pesi bino mbote na musika bisika bozali na pesi bureau nanga militant na pesi mbote ale dota na pesi mbote wana yaki be staff nanga on a to travailler na bango en tant que président tango na sai kermesse na ngengi ranks bagay ya auto tika biso malheureusement donc baza ebele koni ça na yebiso ke na pesi pe batu nanga na PCP Edino, les grands commissionnaires, Edine Tsumbu, na PCP Mbote, na PCP Chilifumu Mbote, et Zamukoto, les grands prêtres de tous les temps, de tous les jours. Donc, merci beaucoup, merci encore na bateau Nyoto, Christian Bikai, ambassadeur libanais, vraiment na PCO Bambote na Mosika, où vous allez vraiment motema ya malolo kolo, ayeba, kozana na yo, merci encore na boss papi matalata la matosi ya na Didier matalata la kolo, ayeba, kozana na yo, ba partenaire à Konisar, le kolo andeti, Dodo Maziza, motema Valentino Maziza, na Katia Bilbao, mon partenaire encore, le col Neti Hervé Falanga, restaurant Afromix, na le duo d'affaires, on a bien gravement Edi Mosengo Daki Kolo, Aïba Kozarabino, na Katalil, Kolia, na Komela. Bon appétit na bateau, notre bayaga, na restaurant Afromix. Merci encore, na le petit Tando JPS, na Peso Bambote, vraiment, Kolo, Aïba Kozana, Motema, il y a Sephora, vraiment, donc, Madeleine na doki kolo madalana kolo ayeba kozala na yo makamunyo surtout ezana yo Sephora motema les petits tando kolo ayeba bino kozala bino na ba démarche nyoto bozo sala doki kolo ayeba ko batela Dani Nguvula Kofi Nguvula Alino Kabouverdiano vraiment merci encore na Paul Bi Yannick Dienga et Pera Kitala molobele bana fokobe na pesi bino mambote Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila wana ba moura Texas bana mamemi vraiment soko talibana basi ke ba otamolo ko misenza bino baratate be kolo ayeba ko batela Clarisse de Canto vraiment na pesi bambote na musika ke yozali Dudu Lutadila amigo Jenny pesi na bambote belé pa ya Pepe Fataki Pegi Kinzunga Dadi Kinzunga oya bino vraiment eratarate merci encore na Linga Mambula Petit Chico Pululu na Katia Bunya papa yo trésor bango Bessino Bilé le petit Jembo kolo ayeba ko batela Adolphe Tima na Luanda oya yo eratakate merci encore na 00 kolo ayeba ko batelo Orodejo makamunyo surtout et ko sala biso vraiment toujours très bien Jado Fumu ba bon séjour na Kinshasa vraiment Aziland kolo abatela motema la reine Vanille donc kolo azana bino nyo surtout et ko sala biso toujours très bien nazomona sur les mbatable na ninga bilili kolo ayeba kozana yo mwana ya kasabubu ya solo vraiment kolo abatela vraiment merci encore les sources na do moi déjà na mosika Dudu ayoka bonva yoka kolo ayeba ko batela grand-père Gauthier Mouteba kolo azana bino makamunyo tout et ko sala biso vraiment toujours très bien na yebi ke à la prochaine tozana bino nyonso toujours na Ndombasi bangani to yebi ke vraiment à boire paix à manger et les alapa Ndombasi toujours na baïke o nyonso balanda biso na nzela ya sola vérité na PCP bambote na ngape belé vraiment na migenyema mon partenaire toujours to bandaki na makambo pe to ke non petit tina suka vraiment papa ngeli abeta code ma belé pe
Endima. Merci encore na sepeli na musika makamundo tout ezala toujours très bien na chabosise et ko sala biso toujours très bien na kata bokasité akolo giki tout passeport aigle konisa a suki wana bye bye.